mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Qu'est-ce qu'est la délivrance? Délivrance, c'est action ya ko délivrer eloko yo ba bebisaki ba bongisa yango lisusu ba emprisonnaki ya quelque part yo lokola mosala Nzambe oye obandi ko sambela Nzambe po mutu wana akoma délivrer carrément okoti ba komba oyo yebite tuna mutu mo albinga nazaki magicien tout ça boto la biloko est-ce que ezalaka na digne après ba délivrance bozwa biloko wana pe l'air bozwa kango après délivrance bochango wapi? Après délivrance esengaka ko prier pour yango pe ko tumba yango ba livre ya mutu wana iye pasteur mosalela yango c'est que pasteur alingi a vérifier akota pe na monde wana mutu wana zalaki. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. C'est avec un grand plaisir nous vous disons bonjour et bonsoir et shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui êtes toujours connectés, branchés, scotchés sur le nazarientv.com, votre site, notre site. C'est un site pour tous les chrétiens, comme je dis, tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Encore et toujours, c'est la princesse de l'éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, député quoi, dans cette émission Table Sainte, une émission pour vous. C'est une émission pour nous, une émission pour tous les chrétiens, par le sujet très très édifiant, très important avec les hommes de Dieu. J'aimerais vous dire qu'on est ensemble et il n'y a pas de souci. Temps et des circonstances, c'est lui qui est le rocher des âges. Aujourd'hui, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Diarto Malouano. Mais avant de dire déjà bonjour à mon invité, j'aimerais rentrer à la régie. On va prendre un élément et on se retrouve juste après. Merci. Pinzolina vinangai pia longolimba pota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na ntina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est tombé ne peut se redresser. Tango yeswaye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu Croyez-moi que nous sommes déjà de retour sur le www.lenazarientv.com. Jour au jour, Jésus-Christ nous fait tellement du bien. Et aujourd'hui, je suis avec le pasteur Diarto Malouano dans cette émission Table Sainte. Cette Table Sainte est une émission dont nous recevons des hommes de Dieu autour des sujets très capitaux. Aujourd'hui, nous aurons à parler sur ces grands thèmes après la délivrance. Après la délivrance, il y a tant de questions qu'on se pose là-dessus. Mais avant tout, je dis déjà shalom, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour Maman Tiffany, bonjour tout le monde. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et merci. Bonne santé.
Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Nangolo nzambe kimia ezali nzamba zosunga. Du jour au jour, jour pour jour, 3 ans, le Nazaréen, le 13 octobre, toujours que ça 3 ans, aux parmi ma pasteur Oyo Bomoni, le Nazaréen, dans les Boumouki, no Kobota Manaye, au Lobini. En tout cas, Ebenezer, qui Dieu soit loué, du jour au lendemain, Nzambazo continue à combattre là, malgré le combat dans les Nazaréens, Nzambazo soutenir, Azo Salisa Bisso, vraiment Tozawana, pasteur dire tu es là, fidèle au poste, je suis là, pour édifier le peuple Nzambé, la site les Nazaréens, site chrétienne. 3 ans, bandeko tous à la wana to participer, tous à la félicitation, ya mutu nyonso esungai, oyo wapi ayoka mate ya malonga na kata les Nazaréens, contribution na yo, participation na yo, félicitations na yo. Donc que Dieu soit loué, les 3 ans c'est pas peu de choses, hein, que Dieu soit loué pour ça. Merci bolingo nangana bata France ezomata Italie, Belgique, Canada, Suisse, Allemagne, Londres, Angleterre. Boza tellement ébélé, Italie, Hollande, boza ébélé, malgré erreur, botiki bisoté, donc boza toujours scotché dans les Nazaréens, donc nzambe nanguya na ye, na bolingo na ye, surtout à Salabino, Bolamo, pour Bolamo nzambe lekebele. Après la délivrance, témoin salut de l'homme de Dieu. Oui, après la délivrance, ça linga bien. Après la délivrance, toye banine les kaka. Après la délivrance, c'est très bien. Merci. Et bien là, on a délivrance. Délivrance. Qu'est-ce qu'est la délivrance? Délivrance, ezali action ya kokango la mutu azaki ya kokangama. Délivrance, c'est action ya ko délivrer eloko yo ba bebisaki. Babongisa yango lisusu. Délivrance, c'est action ya mutu azaki emprisonné et baye kokango la ye. Ya mutu benga na français za délivrance. Mutu azui délivrance na ye. Yango wana définition ya mot délivrance. Tozongi na sujet na biso eza après la délivrance. Pasteur oza moko ya bassin nzambe pe osala ka délivrance. Est-ce que après la délivrance vous aurez pe nini komela kabino vous aurez bénéfice ou vous aurez perte? Merci Maman Tiffany. Après la délivrance ezaka na ba combat elandaka après. Pourquoi na ba combat? Parce que délivrance mutu moko na to ba tout à l'heure akangamaki bamprisonnaki quelque part yo lokola mosala nzambe oye obandi kosambela nzambe po mutu wana akoma délivré carrément okoti ba combat oyo yebite okoti ba problème oyo mutu na makona yango te. Alors tango ba combat etelemelaka biso basala nzambe nde ase mala nzambe abatelaka ba oyo baza ba serviteur na ye abombaka bango mais na bato baotamba na bango na nzambe te. Après la délivrance bamonaka makambo ya komona. Après la délivrance, oui, la plupart des cas, ezalaka oka mwana pasteur akoyi, mwana pasteur akufi, pasteur akuti na accident milima yo andi kolanda ye, ndako pasteur ekomi troublé pour asala ki délivrance et ba répercussion makambo wana nde ezongelaka asala nzambe mingi. Après la délivrance. Merci beaucoup Toké Kaka. Après la délivrance, attitude ya mutu oyo aza délivré, il faut être la ndenge nini après sa délivrance. Attitude ya mutu azui délivrance après sa délivrance, il faut tout le monde un changement total na kati ya vie ya mutu. Donc tant mutu azui délivrance carrément ayambi Jésus kati ya vie na ye. Il faut tout le monde ba fruit de l'esprit kati na ye. Mutu wana faut akoma un vrai chrétien, mutu wana fa se comporter le quoi la chrétien se comportaka, mutu wana fa la image ya malamu. Réellement que Moutoyo a outi kobika, a outi la délivrer et différence si vraiment est mon isamaka. Pasteur Diot nalingina tu na yona no question na zonga mwasima. Après la délivrance, pour na yo kokoloba ezalaka bénéfice na ministère a mosala nzambe to ezalaka perte. Bon, pour na ngai pasteur Diot ezalaka sujet à joie. Pourquoi je dis sujet à joie? Parce que nzambe a mis mon ici. Moto abiki eza bénéfice parce que tu gagnes âme moko dans le Seigneur. Eza bénéfice parce que na royaume ya nzambe na biso âme moko aye et fête na lola na sansonga na kolobela yango wana. Mais na ebite perte na gagne par rapport ya nini je ne sais pas.
Merci beaucoup. Nazana keba question zaka yanga bien zaka yayo na éviter na siwana na obaxelo hotel. Le bien bénéfice dans les réponses. Après la délivrance biloko bozwa kawana ba livre aussi na mutumo albinga na zaki magicien tout ça boto la ba biloko. Est-ce que zala na digne après ba délivrance bozwa biloko wana peler bozwa kango après délivrance bochango wapi? Merci maman Tiffany. Moto a vu délivrance oyoke azaki ya kokangama na ba livre. Azaki ya kokangama na biloko mingi ya mabe na babeki par exemple anaotambola te atamboli ba biloko aso tozwi yango après délivrance esengaka ko prier pour na yango pe kotumba yango ko se débarrasser na yango yango ne to salelaka. Alors soki bakoko garder yango moko to le momi balé et ko servir na témoignage pour la gloire à Jésus. Donc yango na te bagarda biloko. Merci beaucoup. Après délivrance à mutu boboto le biloko ne maintenant mutu bazu biloko ni soka sengi azwa babeki na yazonga nango après délivrance na ye attitude na mine zalaka ndenge nini est-ce que ezalaka pe bosuko kutana bakana to yoka mutu ba délivrer azo senga biloko na ye ba livre na ye se kutamelo eko au mona yango na ministère na yo to pe yoka tete na ministère na ngai na yoka pe na mona ngona noté ke mutu asandimi bokangolami bon azo senga lesu biloko a utiliser kitanga zaki ya kokangama non na yoka ngona noté. Donc après délivrance mutu tanga bimisi biloko na mabe par exemple ba livre par exemple ba beki yaza kotambwa na yango alors tanga zongi kotambwa ne normal akolinga sima so ba beki pona nini donc carrément asabiki asakangolami asenga ngolisu. Après délivrance mosala nzambo atika na biloko ya mutu azalaki ya kokangolama et atika nango pona ye akomi pe ko pratiquer yango pasteur dire to ososoli nini wana na se akomi ko pratiquer yango par exemple ba livre ya mutu wana ye pasteur mosala lango c'est que pasteur alingi a vérifier akota pe na mondo na mutu wana zalaki po yo okangoli moto abiki abimi na ba biloko ya mabe yo récupérer yango po yo kota na yango carrément pasteur akene opengwa akene obeba akiko tika ne via kibu Kristo po eloko ngana asambeleli mutu abiki apesinga yango po azilo biko. Alors biloko wana ngana na tola garda on ndako na ngate na tola na utiliser ngo lisusu te po eza biloko esalike mutu abika elwa maladi ibimi na nzoto mutu akangolami na koza maladi atana na tanga na nzoto nanga pona ko utiliser ngo sa ezalaka te. Après la délivrance kaka net ozotu na poza tiko tako après la délivrance pasteur dire to attitude na yo pasteur to pe mosala nzambo nzamba utiliser po ete mutu akangwala mananzela na yo devant mutu wana oyo yo délivrer okozala ndenge nini pe attitude ya mutu wana devant pasteur esengela zala ndenge nini. Après la délivrance nga mutu na sambeli pona moto abiki et il faut na se comporter le rôle papa et pas naye et yepe mutu abiki na nzela na ngai et il faut se comporter le rôle mwana auprès à papa naye. Il faut respect wana imoni sama vraiment po moto asambeli pona yo ozibo kango la mito délivrance carrément aza père spirituel na yo. Donc akoma kolandela vie na yo, akoma kolandela vie spirituelle na yo, akoma kolandela ko contrôler vie na yo comment est-ce que oza ko se comporter pour asunga yo pour que délivrance na yo esalama complètement pour au concevoir yango malamu, au conserver yango au quoi na distraction te. Donc tout le monde attitude ya muto abiki il faut azala beaucoup de respect, beaucoup de considération et pas il y a pasteur wa Kangoli. Après la délivrance est-ce que ça kaka obligatoire to peza obligé kaka mutatika la kaka nitonga bisika zwa ki délivrance to pe akoki pe kozonga na église azalaka to pe akoki na koluka église ya mususu est-ce que ça obligé kaka soki azwi délivrance wana après sa délivrance atika la kaka wana ngana mona ka selon ngai pasteur dirto soki mutu na zwi le rola mopagano aye pa na ngana église to sambeli pona ye azwi délivrance et kozala malamu azala na ngande na encadré na la nzela ya malamu. Bon soki amoni ki bon je me déplace na voyager to na ke bo place o yakei na ko pese ba conseil pona ko bana ye kota na église o ba ote Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et ça juste pona ko conserver délivrance o ndeko wana azwaki. Bon soki za kineti maladi aya biki na maladi ya bokono na ye azonga na ye to pe aluka na église ya mususu pe koma ka bino ba pasteur kwa etumba na délivrer ki yo eza resute yesu a délivrer ki yo na délivrer ki yo oza ingrat okamacho kimi te ngana za juste munganga na lokola docteur nzamba utiliser nga po mutu abika
soki ndeko wana azalaka quelque part to asambela quelque part mais na croisado na séminaire ayaki et tosali losambo ndeko wana biki eza nango problème te ake na église asambelaka to ake na famille eza nango vraiment problème te eza nango intérêt te na kanga ye na makasi to ezala lokola discussion nga na ye to mpe na kanga ye en otage epa na nga non eza malamu te. Après la délivrance, komona mutu oyo nzamba sungi na nzela na yo akangolami azo manquer au respect. To palobi ye pas na loko. Ayaka mopagano azwa délivrance akomi lelo pe mutu. Alobi ke pas na loko. Esala ka yo mutu oyo nzamba utiliser ki po ete o akangola na maboko na yo ekosala ndenge nini? Oui, soki mutu to pe mwana ngai na délivraki, mwana o nga na encadraki, mwana o nga na pesaki ba enseignement ya Nzambe abiki lelo atelemeli ngai po alobaki nga mpe na eloko ya Nzambe nakei na sundoli yo na tiki yo ekomi échange de paroles na répondre na deux volets soki aza garçon mwana mobali to baserviteur ya Nzambe oyo tokamba na mangomba carrément na comprendre ke akomi na esprit ya égarement alingi asegare esprit ya nabenga yango virus ya kirébellion alobi apengwa toki nosala mpe église na ye tout le monde abengama te aza pasteur aza leader non motu bakotomba na nsima ya tatani ya molimo to mpe papa molimo akopamboka na nsima mwana oyo aformaki c'est pas un problème mais soki eza ke une sœur aza délivrance na église epa na ngai et lelo nzambe asalela ye mais okoki komaki attitude to comportement ya mwana wana mabe vis-à-vis ya son pasteur carrément pasteur moto afungoli porte wana et napesa exemple na nga na kati église bana na nga na église babenganga papa barespectaka nga donc il y a vraiment considération plus respect mais soki omoni pasteur bana bajeune fille na kati église oyo aoteoza délivrance pendant la formation mwana komi na ntina komanke pasteur ne respect en public na miso bato nga na baseke pasteur wana asala lekawa donc c'est ça. Merci beaucoup Naseki Nakati Nalibandale. Après la délivrance, pasteur Diato, motu ya mutu sengeli ya futa mbongo la délivrance a joué ça combien? Ah, merci beaucoup Maman Tiffany. Ne esika Christ aloba, to Bible loba, besoin qui est offert, au pesa est offert. Alors pour prier pour la délivrance et dans la montante et dans la peine à prêter. À moins que mon taloba, pour mon pasteur, je fais ces cadeaux pour l'église dans la salle offrande Oyo volontairement, mais ils ont un montant pour la délivrance. Mais parce que comment tu as un montant aussi pour toi, mon âme, on dit bon parce que il y a zone qui a fait une délivrance. Et bon on a ça comment faire? Na soupe pas pe biloko na kena botika ba micro, il y a pas de saka loso. Bien aimé, délivrance va somba ta moté. Au somba micro, au somba qui l'église, au somba saka loso va parler la permanence et ils ont même pas na prix oyo nzambe a futelo na Golgotha. To ils ont même pas na prix oyo nzambe a accordé délivrance na vie na yo. Non, délivrance va somba ta moté. Merci délivrance façon bakamonte après délivrance kaka ndenge toujours betanga solo après ba délivrance bandimi bakosala nini mpona kosala nzambe to mpe mpona église na cadre ya reconnaissance voilà na cadre ya reconnaissance soki moto avi délivrance epa pasteur na ye l'église na ye epa asambelaka na si na reconnaissance okosala don volontaire nzambe atyo na motema okopesa pasteur na eloko oyo olingi. D'abord, il y a un mot des attaques ils sont obligés au montant, obligés et l'autre les mots qui sont non. Des attaques volontairement, ceux qui sont dans le limito et si mamie n'est pas offrir. Des attaques gratuitement, des attaques volontairement. Excusez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un toujours il y a 3 ans, il y a les Israéliens, donc jour pour jour, donc les Ronaldobi, Mouya, Nzambe Zali. Koba toujours le mot ya nzambe na maongolo na ila ba prière na yo de Nazareth pour sa croix avant que yo moko yebi dès ka osala et ça bien le mot futa papier loyer donc toujours ita cité ça là nzambe a besoin de pour après ba délivrance toujours mon amuto ba kami susu na makama mabe après délivrance to lo bani azu délivrance to azu te to zo malam te to ni qu'est-ce qui se passe? D'après moi, il faut que les amis qui ont montré la délivrance de Christ. Mais il faut que les amis tout va passer. Et le côté de la musique, délivrance des familles, délivrance en mariage. Et elle m'a bêté pour venir l'amour. Mais parfois, qu'est-ce que la délivrance? Délivrance doit avoir un béni. Mon tour va s'amener pour les délivrance. Il faut avoir formation.
affermissement, à la formation de la base, il y a vie chrétienne, les enseignements d'apôtres, à comprendre, pour l'objet de l'objet, à péroiter, pour l'objet de l'objet, à comment je ne sais pas moi, troubler. Dans cet exemple, on a quand tant que vous avez dans l'église catholique, Kala, vous avez tant que vous avez moi, Kouli, et au lieu de communion, ne mutuelle matérielle maman mutu. Au commis Lumba, au commis Boulou, au commis désordre, au commis, je ne sais pas moi, Négoa, ne m'en a pas l'église de réveil. Croisant des Ali, croisant des Sylvain vendredi, samedi, vous avez la main du baptême, et un samedi à l'église de baptême, allez, maman, toi, les Yaka, comme un protocole. Donc, délivrance, c'est ça, nous devons avoir affermissement, avoir enseignement, et Jésus-Christ, avant dans la carte à Vinaye, puis dans la paix spirituelle, on appelle la vie spirituelle. Merci pour ce combat. Après délivrance, parce qu'on va comprendre déjà qu'il y a un délivrance à la canal d'ailleurs. Et c'est ce qu'il y a ça, il faut que tout le monde a été pensa à Zalimir dans la délivrance. À ça, l'accès est technique. Et ça y est, dans le dialogue, la délivrance est Simba, son nom. Bilobi, Jésus va faire la publicité. Je ne sais pas comment on a fait la publicité. Jésus-Christ va faire la publicité. Tika moto de délivrance abeta lisolo église na bino abeta lisolo ya nzambe na bomo yo sambelaka nde bato bakoya oyebi so toteka madesi yo moko kumisa ngoa ekozala na popularité te eza na cliente mais soki moto asombai mokola liboso alie aoki yango vraimen eza mai moko madesi ya solo yango oyo nalamba yango akobenga voisine akobenga mosusu nde bato bakotonda ebele mpona yo paster osala badélivrance po benga bato baya vers yo non tika bato bakambolamaki bakopia témoignage ya nzambe na yo e bato tozoka lisolo ya autodélivrance parce que dire est-ce que mpona autodélivrance ezalaka soki ezali ntango moto ye moko amikangolisami voilà attitude na ye esengeli ezala ndenge nini vis-à-vis ya bato mosusu mpe vis-à-vis ya nkolo mpe ya ye. Merci Maman Tiffany, voilà, il va pasteur dire que selon Gaï, Moutou Akoko Sambela pour un problème naïe, père, fille et Yanango. Mais Moutou Yemoko Akoki commissaire de délivrance. Délivrance, c'est une action, il y a le cas où la Moutou a une étape beaucoup à la montée, ton akata prison satanique. Alors, il doit la gata molo, il y a un Nengeni. Il doit la gata molo, il dit qu'il s'est Yomoko Nengeni. Ok, Moutou a affronté, Aïe Barake a affronté. Bato bazomona ye baréaction na ye bagissement na ye bacomportement na ye babake moto oyo aza normal te aza amputé ndenge osenga baserviteur ya nzambe oyo nzambe apesa likambo wana baya basambela mpona yo oza délivrance. Merci beaucoup Tozokoba, Tokomi pratiquement pour quitter à l'émission Bisso. Après la délivrance, Nekaka dans l'église, tout ça, patati patata, Moutaza délivré, tout ça, et ils allaient tout à l'heure délivré, qui n'a auto-délivrance, parce que dire que vie, ils allaient rater pour naïe. Maintenant, parce que dire que tu vas tester à notre caméra pour Tokomi Kokita. Il y a solo Penza. Si nous avons ça à travers le Takamolami. Oui, Maman Tiffany, Angela Nangai, Angela ministère Nangai Nzamba Sakamola Bat. Natana deux témoignages au Isaac, na prière pour déjà pour la papa Moko, à l'autombolate. Donc, à toi qui paralysie mon parti Moko, AVC, et à ça 11 ans, on a eu papa à côté, jour là, il a voté à quelque part à invitant Gaï. Séminaire de la économie balé, j'étais le deuxième jour, le deuxième intervenant. Tant on a terminé la TI, tellement c'est mon jour. Et mon colambo, aujourd'hui c'est ton jour, tellement la combat Jésus, il y a qu'à avancer, papa tellement à avancer, divers gaïs, et ils ont vraiment gloire à Nzambé mon coloana. Première signe, on n'a pas Nzambé. Il y a mis balé, il y a rendre visite dans la commune Yangeli, et pas de Komoko. Bon, autant on a eu manati la maman pour la zonga. Maman n'a pas pasteur Zela, a béni voisin à mon grand frère Moubazakiwana, qui m'en est filmé avec la boîte. Et c'était prévu de coopérer lobby d'Ayango. Alors, maman n'a pas regardé Yaka, ne connaît pas pasteur Aye, assemblée la peau d'Ayopo, lobby d'hôpital, opération des camarades. Quand je priais, la mise à la opération des camarades, la Suisse n'a zongi. Et après des semaines, on a zoomé la famille, on a témoignage depuis au Sambelaki, frère, on a tombé à la
nalobaki ke ye soit loué. Donc na ministère na ngai mpe nzambe asasala makambo modèle wana et ezalaka te sujet mpo na ngai na mitombola non. Merci, Pasteur Diato. Après délivrance, exceptionnelle, nous avons parlé de ministère de l'État, vraiment, mon beaucoup au Italie, il faut qu'on ait une délivrance, parce que nous avons mis une délivrance dans ces ministères, on peut pratiquer le saut, nous avons une délivrance après. Merci, Maman Tiffany. Dans tous les 5 ministères, au Polo, à Pessima Kabako, la serviteur Naye, et dans le ministère, mon côté, nous sommes spécialistes en délivrance, c'est ça la partie. Nous avons la serviteur Naye. Dans l'évangéliste, évangéliste, nous avons la délivrance. Dans le prophète, nous avons la délivrance. Dans apôtre, dans pasteur, dans docteur. Donc, délivrance, nous avons délivrance dans la pasteur. Et dans l'évangéliste, c'était ni prophète. Mais et la grâce, nous avons passé à la gamme. Nous avons posé la boco et nous avons mélangé là, il y a une position de main, à Bikisayo, à Kamolayo, et dans le Bolou. Nous avons passé à la gamme. Mais ça, c'est mon nom, pasteur, pasteur, Mingi, mais ma pasteur, ma casse, l'évangéliste, ma prophète de la colonie et après délivrance, quand on a mis mon mari de nuit, topé femme de nuit, pasteur a rassuré que dans mon livre des mots pour bien nous autres on a eu baqué, batiki au Kenya. Mais on doit dans une nako accueillir sur le travail, l'autre travail, mari de nuit, la femme de nuit, baso il est là. Oh, ndako na ye, dans autres na ye. Attitude à l'autoana devant pasteur, devant Yemoko, devant Kolo, que vous allez négligé. Merci Maman Tiffany. Les lots, on va comprendre que ma pasteur va comment dire loba. Balinga ka déferté. Yo samé pour nous. Tikanda mbasa. Tikanda mende a confirmer les gens qui sont libres. Biso ba pasteur bi loba le kabiso na moni ba de komisa pratique au comme libre. La semaine de banda, au voir les épisodes de libre. Na moni ba moko de momo pratique mutana ka mona moni a pouete. Tout ce que vous pouvez votre modèle. Il y a un moment où les gens ont été par exemple, il y a un moment et l'autre a continué à continuer carrément à leur passer à l'autre passer à l'escroc, passer à l'aventurier. Pour passer à l'objet avant, tout la c'était tout ce qui a été à ça. Yo sambe la kaka, nous avons compris nous ça la kaka. Après délivrance à mon tour, mais notamment qui n'a pas pasteur Dieu par exemple, pasteur X peut pasteur Dieu côté. Dans une délivrance, dans l'ongo à laquelle sous. Est-ce que ça m'a l'air après délivrance c'est mon total mon résultat à soloter. Aïe, il y a 10, 20, 30 églises pasteur Dieu. Si ici quand on est de la délivrance. Merci beaucoup, Maman Tiffany. C'est pas une question. Ça va pas mon moment. D'ailleurs, on va voir. Même les gens qui ne sont pas dans mon monde, tu vas comprendre les gens. On va passer à dire dans un zambété. On va passer à dire qu'on a comme un magicien pour le monde. Ça me dit ça, on peut signer un sujet là. Na salle de la peau moi je prie. So le pasteur dit tout. Prière pour la famille nanga. Si ça n'a gêné. N'a pas intercesseur, n'a pas côté de côté retraite. Mais nous avons ça là et zambé. Ezanzamé. Ce qui a salué les Camerounais, on a arrêté de côté, tout persévérer dans ma bonne vie. Zamba pour ça, lobby tout après lobby, pour assaler dans la temps et l'ennemi, mais la façon y a l'ennemi. Mais ce qui ont y l'église, on lui pasteur dit au pour la base spéciale, pasteur dit au total final. Tant que on avait l'eau et la qui aussi à côté, n'est comme si nous habitons là, tant qu'on a mangomba. Ok, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous va sur pasteur après la délivrance. Merci. Il nous va sur une émission après la délivrance. Et ça que Bandemo. La pétition ressemble à la tête. Tout le monde pasteur notre linga pasteur Mayo. Mais ça l'assure que mon n'avait pas né à vrai pasteur. Parmi vrai, et surtout, nous sommes dans le temps de la fin. Bossa Kema. Il y a que le Saint-Esprit. Alors, attends le pasteur Diato, n'a pas pasteur T, n'a pas faux pasteur T, mais n'a pas ça de voix, vous avez le Saint-Esprit. Tout n'a Saint-Esprit, tout n'a Zambé, pasteur Dieu dans ce comportement. Attends, voilà, finalement, avant de se confier dans l'ail. Il y a que le Saint-Esprit dans vos possibilités. Nous n'avons pas besoin de photo, voilà, mon entier, voilà, la mission de l'eau. La même ma vraie chrétien, ma vraie serviteur. Pourquoi? Parce que, aux années, apparemment, autant en tout cas, au lieu de au Saraga, au Père Ouaté, mais il va toujours choisi $2 000 les lots en bois qui Yom to personnel chrétien qui est l'autre gars dans Papa Mbolayo. J'étais même comme ça pour vous saluer que Dieu vous bénisse. Dans Papa Mbolayo, Bandemo Nios, Papa Mumberto Kian, n'est-ce pas? Dans Papa Mbolayo, Moussa Lembambe, dans Papa Mbola, Maman Luis en France, Maman Anne Kalamay, tout le monde vous a tellement aimé. Zambé, Papa Mbolamino, Maman
Jackie Sonsa, na France, Nzamenanga, Apamolayo, et contact avec Zalaka, plus de 143, 89, 526, 94, 95. Non, c'est pasteur Dierto Malouano. Yoto Sambenganga pour la Sija Pierre Libo, Tamoto Sije Nayo, Rassito et pasteur Zatika Yote, Assam et la rapport Nayo, Ti Lelo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je manque à dire que Dieu nous aide à comprendre les choses chrétiennes, surtout le sang de l'église chrétienne, à comprendre la vérité et non à la fanatique. De tout ça, pour ça actuellement, on est chrétien, on va nous dire la fanatique, mais les chrétiens vont comprendre pour y peut pas mais directement et non pas qu'il est là à Monzamé. Parce qu'après ta délivrance, ce qu'on m'a dit, question, tout le monde a la délivrance, Oyo Kankola Pesayo et il y a réponse. Avec les hommes de Dieu, je vous aime beaucoup. Bayo Bazosé Lankolo Nangosolo, Totika Nakakawana, et puis Toyo Katata, Toyo Baba Sentiment à Missoté, Nzambe Namouya Osuna Misso, Tozo Baka 3 ans les Nazaréens, toi Monique, Azana Moutemana, Osala Nzambe, Bolambo, et Bekisamité. Et Bekisamité, Kola Pamela Batu, Nyon Soto Balinga, Nana Bato Balinga, Nana Linga Bino, Obiso Toana.